moto mutu ekota alisoti onzele beba saka awa tozobongisa awa soki mbula ezobuka kaka ntango mai ezokota awa basaki toza kotia omonaka moto moko ya gouvernement mpenza akita awa te po asunga biso aluka moyen ya koyeba pourkui bamai ekotelaka biso epui basunga biso mpo matoye yoki miso emoni ninga kolobezati otemeza temwe misale monani ninga kolobezati touti mosika esensel tokomi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful. Salut, très chers téléspectateurs de Yabiso Podcast. C'est bien moi, votre humble présentatrice Cynthia Touizana, autrement appelée Rose Lafleur, la femme de caractère agréable. Sans plus tarder, nous signalons directement à la téléspectateur Nabiso Nyonso, Bisika Tozami. Le Tozami Bongo na commune Yamatete, précisément na quartier des bonhommes. J'en suis sûr et certain que de Bota la Bozomo na Mayandili. Et puis na Ngambukuna, nous allons na commune Nabiso Yandili. Mais Biso, étant que équipe, il y a Podcast TV, tozali bongo na commune, ya matete précisément na quartier des bonhommes. Mi pa iwapi mama na likambo etungisi Kinshasa toyoki que ba chinois ba pesi mbongo pa ya ba bitonion so bazali na quartier des bonhommes. Azong c'est la bongo pour que bongo ba libérer ba place wana. Est-ce que eza ya solo te peser à l'ekuta. Alors biso peut mettre au tika bongo te il faut to quitter sur le terrain pour que ba abonner na bisonion ainsi que ba téléspectateurs na bisonion so ba découvrir so likambo eza solo te pia l'ekuta. Alors sans plus tarder, nous va guider ma kasi muta ko bana ko pesa biso likambo moko na moko alors bana ko révéler biso ba secret pour que ba comprendre bana poto. Na sûr que vous êtes ko sepela. Alors pour ne rien rater bobo sanate ko s'abonner massivement à notre chaîne Yabiso Podcast pour que vous rater et loko mon côté. Maman Laura Chouma, maman chérie, je t'aime bien, je te love. Il y a des gars la patrona, maman Vandana Ngwende na yo sans oublier mon boss Yannick Malundama ainsi que boss Ronnie Malundama que je salue en passant. Je vous love tous. Il y a des gars qui ont alors bon continuer qu'on la brancher tous va guider makasi et na ko pesa la biso makambu atali sa biso lolenge zali. Est-ce que ba soupçon toyoki et ça réel te pesa faux. Alors continuez toujours qu'on la brancher à suivre. Suka ya makambu eleki bandeli mesikoyo de tango na biso. Lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful for my blessing ba with what begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi ozi fait. Oui, très chers téléspectateurs de Yabiso Podcast. Biso kotaka tina mozindo alors te okuta na chef de riz. Donc plus de temps on s'est présenté boye ba combo pas expliquer biso ba adresse pour ngana za na bungi déjà donc to kotizamba déjà. Alors yemoko expliquer biso ba adresse ndenge zala kaka puis s'est présenté yemoko. Bonjour papa. Bonjour. Papa biso tozali équipe. Il y a Podcast TV, il y a Biso Podcast TV. Alors, bah, téléspectateurs ainsi que abonnés, nion sope bana poto ba Holanda yo, balingi ba yeba kombona. Je m'appelle Bono Balingala. La bengami mingi na kombo ya Bobo. Kombo na ngazali Bofala Bafana Pame Justin. Papa, il a confirmé na onayoki. Parce que déjà makamba yebisinga que non, il paraît que vous allez chef de riz. Alors, c'est réel ou comment? Naza chef de riz awa na 6e riz. Alors naza chef de riz, tilo naza chef de riz awa. Alors papa, biso toyoki maman na likambo ningisi Kinshasa ezani. Toyoki ba chinois, ba pesi mbongo na ba bitonion so aya de bonhommes ba libérer bisiko pour que ba remplacer. Est-ce que est vrai tout faux? Avant na kota na ba question mususu na to bandana apo yango décision na biso. En tout cas, pour la likambo ya awa pour na mbongo, mutu moko azwa ata un cas ya ba chinois wazalité. Ba chinois ba yaka. Basalaka presque banda première étude du 7e riz. Basalaka mesura ba parcelle. Ba discuter ba prix. Mais mutu moko apesa mbongo azate to sko randengo na quai de poisson.
bakenda na bango population petika nango bazo souffrir na ba mai na bango nde ba mesene ko souffrir mais mutu mo zo mbongo te. Oui, très cher abonné de Yabiso Podcast. Bino boyo ki eke mutu mo razo mbongo te na ebité to bengango poisson d'avril to penini. Mais pas to tika bongo te. Alors ba chino ba yaki ba mesurer. Après avoir mesuré nous tu peux expliquer ba kenda na bon carbon. Alors supposons que so ba zongi lisusu. Bon permettre bo te ka place na bino po ba chino ba remplacer ou comment? Bon, pour le moment tout ça na ba difficulté awa. Omoni mai oyo mai njili da moto ko bana na mai. So bato bakoma na difficulté koteka ezali pona nini bazo kokate so bakoteka bakoteka mais lokola ba chinois basi bakenda vraiment espoir ya bato pe esila mais toza difficulté awa difficulté bani lelo te difficulté oyo bani depuis 82 mai njili oyo ezali mai awa liboso mai bana kokota te inondation de mutu et permettre bato bakoma na esprit koteka inondation ewuti wapi inondation oyo et depuis basalaka barrage ya captage d'eau ya résidus des eaux na ngambu ya Salongo na pont alors banda basala barrage ya captage wana pour la première fois mai kota oyo kimisa mboka oyo ezalaka wa bato batondaka awa mais bato bakima bato bakei mingi bakeko futela biloko ebeba awa. Alors bato bavandi tititi bakoki so kofutela te babi bo tozonga bisika na biso ndio moni ndambo bato bazonga awa bato bazongi awa tango ba chinois pe baye babi bo ba bezo bato basomo bato baki na posa koteka bato nyoso ba mesure ki ba parcelle na bango mais mutu moko zo mbongo te tozo senga nde na bato bana ba possibilité so bangi ba sa biso tozo na besoin ya nzana biso 6e mirie fongwa matina mai njili puisque ana manje so mwe na ngambu kuna soko mwe na ngambu kuna ozomona bazelo c'est-à-dire mayo ezobimisa zelo ezali pe production ya matete mais nzele ezali te bato bakoya kozwa bazelo ndenge nini yango tozosenga na bato bakoki kosalisa biso eza na ngambu ya gouvernement eza na ngambu ya bato ya mawa oyo bakoki kosalisa biso awa tozobena besoin ya bakamion mabele mpo bafunga biso nzela. Oh bato ba pe na besoin ya vie bato bavandaka awa bazali bana bazotanga bato pe bazo ba église ezali awa tozo vivre le bato nyonso mais toi difficulté ya mai soki mai njile tomboki awa baboite comme ndo ngano pe totelemi oyo ezali bisika oyo bomonaka mai baboite etambulaka awa et surtout que toza na mikolo ya mbula etala kaka toza na 4 mois mikolo ya mbula yo moko ozomwa misa tozosalisaka awa tozobongisa awa soki mbula ye mbule ezobuka kaka ntango mai yo ezokota awa basaki toza kotia mais tellement eza na capacité ya moke moyen esalisa biso mpenza na à 100% eza te. Pardon, est-ce qu'il arrive à pe ke mbule ebeti mai ekotisi na kati ya bandako? Oh mais babwato etambolaka awa babwato etambolaka yango kutu nazaka kutu na posa ya bato bazolanda nga bo basi bakita koto oyo bamona ndenge mai baimage yali ndenge mai eyaka bato bala difficulté ya kobima bana classe bazaka na problème ya kokende classe ezala moto ya maladi awa na période wana so mai eye po mai eyaka na olema so na butu bosutuka boye 1h du matin mai bandi okota boza obligé fo babongisa bisikela bo malamu te fo bakima bakobima nzela nini soki aye koto oyo mai ya njili atioli il faut aluka moyen ya bwatu ube abima mpo akende kokima ata na ngambo kuna place bato bazali mais awa tozalaka donc ezali situation oyo ya lelo te bato bayebi yango baémission mingi esalama awa mais non toujours solution te mais toza na eliki ya lokola misala ezali toza kotia toujours eliki epai ya son excellence président de la République Fatou Béton ayebaki awa mpe ezali na kati ya son excellence Fatou Béton, je vous salue papa, on vous l'offre. toza na posa na ye mpo na nini po aza d'abord mwana ya mwamba tani mwamba bato ya mwamba baza konyokwama awa toza na kati ya capitale mais tozotambola na babwatu na ntango mai etondi son excellence Jean-Timi Ngobila Mbaka nayebiki azali mutu ayebi situation matete malamu vraiment na babourgmestre na biso bameka kotela biso problème na biso oyo po toluka moyen nini bato mpe bavandaka awa
na cause la chef bien sûr mais ya maïté na cause la chef ya maïté na za chef de rue mais rien ngoza wapi ouais hein lelo soki ba nyonso ba kiminga pe chef de rue esili yango nazo senga na son excellence Fatou Béton président de la République o biso moko to aza mwana mwamba mwana ya secteur na biso azo tika biso bo ndenge nini alo batali loba moko pamba yena son excellence gouverneur de la ville Jean-Timni Ngombila et repesa biso kitoko mingi po bazali bana ya mwamba basa l'effort biso na mandat to mona ta moi geste moko awa vraiment mingi ya kolobezali te population bazali bo moni banzela ndenge ezali tous a besoin ya nzela wana efongwama 6e rue. Non papa na moni ezala bientôt poussana pour que balandi nyonso ya podcast ba mona pe couloir wana 6e rue pour que ba découvrir ngo na écran na biso. Merci. Biso na biso suka ya makambo eleki bandeko mesiko yo detango na tafu na biso. Lelo ezalelo, don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso, tia kondima likolo na nyoso. Po mosika to buti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli. Forever grateful for God and my blessing, but with what begin cause eleki mingi. Likolo na seko lekaba, ute bande di situ benga mabalungi. Always give thanks for the life I'm living, the come is like I'm watching the movie. Soki na kanisi bola mula yo eleki la kangai. Osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai. Liwa ya sondi mapepe suka ya makambo eleki bande mesiko yo detango na tafu na biso. Lelo ezalelo, don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso, tia kondima likolo na nyoso. Po mosika to buti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli. Forever grateful for God and my blessing, but with what begin cause eleki mingi. Likolo na seko lekaba, ute bande di situ benga mabalungi. Always give thanks for the life I'm living, the come is like I'm watching the movie. Soki na kanisi bola mula yo eleki la kangai. Oui, chers abonnés de Yabiso Podcast. Si vous allez na 6e rue, alors na simananga to mona matiti belé, na sûr que papa bobo yemo ko expliquer nga atali sabiso couloir wana e bandeli wa peke ko suki la tiwa bimeli tiwa papa pour que balanda biso va comprendre. Bon, couloir o ya 6e rue, marié matiti ozo mona matiti ezali awa, sali mai. Moi ko ningeza ezali couloir mai, ba matiti ezali couloir mai. C'est-à-dire to komaka moi libre mko so moi elanga mukeye nde to kataka matiti mais lokola mai ezali moi okota kuna te po mai ezali nzelo ebimi boye ti na lumière na avenue lumière o ebimi na soto mouton na boulevard donc nzela au 6e mairie ebimi na lumière et continue ti soto mouton ndo zui avenue lumière pour que ne vers soto mouton le awa to zali na lumière na venu na 6e rue na ngambu kuna toza na Njili quartier 8 où est la rivière Njili donc toza awa juste na numéro 1 ya 6e rue 6e rue bandi awa c'est-à-dire ko banda boye c'est inaccessible donc nzela ezalité. Donc accessibilité zati. C'est-à-dire répondre au bimawa, il faut zonga la banzela kat onyata ba mai po bimakuna. Le tout ça un problème kasia, tout un problème ya mabele. Mabele ba bokela biso ba funga biso nzela oyo. Nde ko permettre population bazalia wa bazo moi respiration. Puisque mai mbula mbato zaka na 12 mois. Mais toujours libre mukeka a na mois de juin, juillet na août sili o nyonso etikali mbula na mbula alors population bazaka menacer ko sakanate tozaka ka toujours na 6e rue papa déjà utolo ba accessibilité zate mais tozo ko avancer muki pour que balanda biso ya podcast pour make un peu ko découvrir ba mapango pour ba réalité baninga ba olekisa papa alors maître Chokando ige moi na cave na Switzerland ya tongo donc moi na cave ya tongo na Switzerland a Hollande ya linga yeba pensa est-ce que awa bozana courant pena mai. En principe, avant 82 côté zalaka habitable. Bato bazalaki ba construction zo mona ndenge zali awa. Mais bato bana ba kenda vraiment to na difficulté mingi ya courant, to na difficulté ya mai. Mais mai to za ko zo moi ndam parce que moi ba robinet zali muke. Mais courant peut-être nous sommes pas vraiment plongés dans courant. To na difficulté pe na courant. Alors papa so courant zate, non mona ba matiti belia. Est-ce que pendant la milieu na bino sécurité zali bien sécurité zali?
Bon, en tout cas, na côté wana tokoloba nini. Lokola bato baza mingi penza te. Hein? Toza ko lutter toujours puisque ba système ya lelo ya ba kulune komi partout. Hein? Yango toza ko veiller mi côté na biso po toza na ba difficulté te na ba kaero etali ba kuluna. Toza ko éviter yango mingi. Pour la plupart bato bazali awa baza ba jeune oyo basalaka bazelo na bango ne bomoi na mai kuna baza kosala misala na bango mais vraiment sécurité toza pe na problème ya la police toza mwa musika na la police awa donc toza na problème ya courant ya mai muke insécurité surtout côté tali baposte ya la police eza mwa musika na biso awa. Mais la population baza toujours na difficulté ya kobima nzela kobima eza te nzela eza te kobanda kuna ti awa donc soko biobima nzela lumière awa mai donc toujours libre muke awa kaka na 3 mois c'est-à-dire à partir du mois de juin juillet na août le reste des mois etikali awa ezalaka mai na mai. Naza sûr que Bolandi papa ndenga uti koloba ke bazana tant de difficultés, bana problème à courant, problème à maille ainsi que ba problème surtout yanzela. Papa uti kolela ce qui mboule beti donc partout maille na maille, moyeba leke zate banzele zate. Alors bino Bolanda pe to tika ndengwa te, ta lingi tout na pas vie à population ce qui concerne millions na bango, boyo ka pe bango, boyo ka kolela ya population. Na surtout zana guide ya makasi papa bobo, ina ko conduire biso pour que to yeba ndekoni to ko poser question pour ka na biso malamba bino bo continue toujours cause à la brancher. Sukaya makambo eliki bandeki mesiko ndetango na tafu na biso. Lelo ezalelo, don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso, tia kondima likolo na nyoso. Po mosika tubuti nini te tomoni na nyoso to sali me kondi me kuli. Forever grateful I'm counting my blessing by with what begin cause eleki mingi. Likolo na seko lekaba, ute bandeki si to bing mama balongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bolangu la yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe ngana zwa bomo. Oui, balande biso ya biso podcast TV to zuipe maman pour que to yeba vie à population ce qui concerne milliers na bango. Bonjour maman. Bonjour. Balande na biso ya biso podcast TV bolanda yo balingi ba yeba kombo na yo. Kombo na ngai ya mboka. Te mboka te andaka. Kombo na ngai Paulina. C'est maman Paulina. Alors maman biso to kiti sur le terrain malgré aucun moke bozunga ka bomona le kana TV. Alors to sepeli ka to interroger à ce qui concerne milliers na binoto ye baba difficulté ni bozo lekisa. Est-ce que vous vivez vraiment là na période ambulo pona moni mayantili eza pembe na bino. Alors nini a confirmé pa na yo na ba mbula ndenge zo beta bona 4 mois. Est-ce que vous à l'aise na milliers na bino ou comment? Na milliers na biso toza à l'aise c'est pas mai côté la biso makasi. Na mbula tozora nzela kobimela te tozala na pasi makasi mais tozora mwa kimia kaka so tokoti elanga na période elanga nde tozora kimia mais na période ya mbula kimia ezalaka te. Suka ya makambo eliki bandeki mesiko ndetango na tafu na biso lelo ezalelo don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso, tia kondima likolo na nyoso. Po mosika tubuti nini te tomoni na nyoso to sali me kondi me kuli. Forever grateful I'm counting my blessing by with what begin cause eleki mingi. Likolo na seko lekaba, ute bandeki si to bing mama balongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bolangu la yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe ngana zwa bomo ya. Très chers téléspectateurs de Yabiso Podcast. Ina sinelebino que tolongwe na 6e rue to comme siko na 7e rue déjà. Puis pas de découvrir papa dans peu de temps. Azo s'est présenté déjà pour que we ba kombo na ye pata les sabiso ba réalité autozalango awa na 7e rue parce que tolongwe déjà na 6e rue. Bonjour papa. Bonjour. Bon, situation. Papa, excusez, na lingina no s'est présenté et pas ya. Ba abonné na biso nyonso ya biso podcast TV parce que baza pour ça ba yeba kombo na yo. Bon, ngai kombo na ngai papa Mambweni Antoine, 7e mairie numéro 7. Voilà, papa Antoine, 7e mairie numéro 7 des bonhommes. Papa, qui malgré sa surprise de que surprendre yo, de suivre à pied les filles, alors tu n'es juste to yeba. Nino bolek sara awa na de bonhomme loko la difficulté parce que ba konzambo ka ba Holanda yo, ba liba ba passe na bino ba congolais. Bon, situation tozali tozanango awa
Au départ, les tosombaka bamapango yo, tozalaka na problème te ya ba inondation. Tout était bien. Mais l'air baye ko sala installation ya résidus des zones à pont. Yaoundé et provoquaka biso ba inondation. Banda basala pont wana pont installation ya résidus des eaux. Chiti oyo ba provokaka Yaoundé epesa biso difficulté pour na ba inondation. Alors, depuis basala poana ba comprenait que epesi quand même moi difficulté mon ngambo des bonhommes. Est-ce que ba yaka pour batali ça ba bango difficulté pour que ba arranger ou bien jusqu'à présent ba zongate? Non, tout le monde a comme tout moko ya gouvernement penza kita wate pour asunga biso aluka moyen ya koyeba pourquoi ba mai côté la biso et puis ba songa biso pour ba sala ba travaux tous à la tranquillité lelo toujours suite pensate. Oui papa, lelo équipe ya biso podcast TV Equity sur le terrain. Alors, lelo bani ko yebisa ba konzamboka na biso par rapport au bozali ko vivre na quartier des bonhommes. Bon, et le ko tozo senga na ba konzi biso toza population na bango oyo bazo kamba. Donc tosengi vraiment basunga biso po baluka moya te digue parce que bazana possibilité ya kosala biso na fiske digue banda premier riti 16e soit même koleka 16e po tozala tranquille po na ba inondation. D'accord papa, mais il y a moi question moko ya curiosité muke pour na tuna qui ont déjà les bandits. Na yoka ki ba chinois, ba ba pesa mbongo pa ba bito nyonso ya aba libérer bisiko pour que bon ba remplacer. Est-ce que ça ya solo te pesa le kuta? Ah non, en tout cas bayaka mais ba monique moyen pensate ya ko ça la situation wana ça fait 3e année ou 4e, je crois bien. Donc, tout est là comme on a bango ici. Bon, tout est là quand on a biso problème. Oui, papa, en dehors, il y a makambu ya mboula pe ba mai na quartier des bonhommes. La difficulté n'est beaucoup à n'angul. Bon, en dehors, il y a ba mai enfin. Disons ba difficulté toza nango tala kaka bino moko bozo mona bo tokosala salon wa ndenge tokosala salon ndenge nini mpona ba situation oyo tozo vivre vaut mieux soki ezalaki que vraiment ba difficulté eza surtout ba gouvernement asungi biso tokozala na zamba boye te tala banda premier riti 16e zamba na zamba nde ba difficulté moya kosala salongo penza ezala polele ndenge ba quartier mosusu ezali ke eza polele eza te parce que ba mai ezali tokosala salongo yango kobongisa ndenge nini tala matiti bino moko bozomona yango na miso. Merci beaucoup, Papa Antoine. C'est très gentil de votre part. Papa Merlin Ngolo Moto Nanzambe Tongo, papa, je vous salue en passant, près pour moi. Et ça a plaisir dans ma prière, et ça la rose, azalaka oyazali. La bonne de l'ébandon, sanga makasi, près pour moi, papa, je vous love énormément. Tout ça continue toujours dans l'interview, nabiso pour nakoyeba, à via population, à deux bonhommes pour que, batali sabiso, ba difficulté na bango, pour que ba konjambo kabayo kabango. Dans mon contenu toujours que vous allez brancher, mais bobo s'en a été que s'abonner massivement à notre chaîne, Yabiso Podcast. Suka ya makabwili kibandiki nesikuyu ditango na tafu na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika tobutindini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekuli forever grateful for God and my blessing by with what begin kozeleki mingi likolo na sekoleka ba ute bandini si tobenga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching the movie.
Alors, Namon de Konanga Mobile s'est présenté. Alors, on retourne à quelques questions pour Naïeba. Et tant que jeune Namonier na quartier des bonhommes. Avant la question, on a s'est présenté pour que Balandina Bisso ya Yabiso podcast Baïeba Sokazan. Bonjour papa. Bonjour maman. Puisque vous allez équipe, il y a Yabiso podcast. Donc, tout qui sur le terrain à des bonhommes pour que tu aies la vie population, puis la difficulté à l'exaka ton esika. Alors, on a mon jeune garçon, Balandina premièrement comme on a vu. Nga comme on a coup de gaz artiste, Artiste, peintre, musicien ou bien. De gaz artiste comédien. Na ça la art dramatique. On doit art dramatique ou ça là. Aux autres noms ça ça là. À part art dramatique, il n'a dit qu'à masse. Mais le quoi n'a dit qu'à masse. Biloko iso boma biso. Ben, c'est très important. To l'unité. Ben, to comment on a sapato pour na bima boy. Nzela oza ti c'est meilleur likolo. Ben, prisonnièrement eza batu nyonso ba député baya to boy na biso makambo. Ben, oza très important. Ba fongola biso nzela oyo. Nzela oyo depuis manjili ti likolo. Ben, babu ya fongola biso nzela. Ben, biso moko na makasi na biso nde tosomba ba Congo. Ben, batu basombela biso ba Congo ti. Mon artiste, moi question moko matinga. Est-ce que déjà peut arriver que moko peut ya politique à critica dans les sika pas y ba difficulté na bino à que pas réagir té? Bon, mutabando réagir et ça Junior Mutombo. Hein, comme pour me service pour me servir. Ben, tout le monde a ba Congo té, ben tout ça là on a force. Na biso to 500 pour to somba Congo depuis atikuna ben jamais to golinga te ke mokonzi ya sela biso moko nanu foto sana na bokasi yango to sala nzela oyo botala na nzela oyo ben to kata matiti ben eloko ezanga biso bapesa biso ba outillage to abana de bonhomme ben outillage si des bonhommes ça va se ba outillage to travailler na biso to kata artiste balandi ya podcast ba olinga ba yeba est-ce qu'il arrive à que moto to pe mutuka mo pe kotia bon wana mokili akala ba mokili asika boy jamais moto mutuka kota ali sauter po nzele beba ba fond l'absence de la mutu ke banda ko kita ana mukila kala ben lelo mutu ke kota lisuti mutu ke banda ko ya boye si podcast nem tabanda kota mutuka ben si lelo ya mutu ke kota ati. Merci beaucoup l'artiste. Vous comprendre, j'en suis sûr que papa Arsène Géry Motolanzamba Holandang papa yoki kolela ya bana. Donc mutu kebane ko kota wa namukila kala namukila lelo et kota al soutenir sûr que la micro déjà va comprendre alors l'état ya mboka ça là quelque chose pour que namukila sikapé mutu kana ba moté bana kota awa na quartier des bonhommes. Ingénieur na biso to lingaka mingi ingénieur 13h la PC ba mbote bisika zali publier ma bien boué grâce à notre ingénieur original balobi yende original tout de femme la petite aux yeux bleus à la taille acceptable autrement dit original maman Prudence Ngimbi je vous love énormément. Forever grateful for count my blessing but with what begin cause the leki mingi ikulu na seko lekaba ute bande si to bring mama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching the movie. Papa Joël Kalala, papa Yabana, ainsi que toute la famille Owanjo que je salue en passant. Inès Nelebinoka qui est longue na 6e, na 7e rue, to zongi penza ne bandeli. Mais pas y'a peut-être qu'on récupérer papa Nabiso et pour mettre un peu copier c'est Nabiso ba détail pour que bah abonné Nabiso ne soit pas comprendre bah difficulté oh bah tu y a quartier des bonhommes bazo les qui ça pas comprendre bah réalité oh bazo kutana donc plus de temps pour découvrir comment y a papa Nabiso. Bonjour papa. Bonjour.
Papa ba na biso ba Hollanda yo balingi ba premièrement kombo na. Kombo na Jean-Pierre Matundu. Papa Jean-Pierre Matundu. Papa kisel bo seni na tuna ona tuni ba tubelete banda na wanjo tambola awa na moni wenze te biso ba journaliste ba songi makasi. Ina yeba bo sala ka wenze wapi wenze zali to pesate. Bon, on a des ballons où normalement ils allaient rater. Tout au long, il y a lumière. Babel Boudjine né Babel était à la messe. Normalement tout ça où il est toujours ma tété ou bien le quartier rêvé à Angile. Par rapport au niveau somba rabilo qu'on a wenzi qu'on est à ma tété. Est-ce que vous somba on va prise ali normal bi ba prise à ralikolo? Bon, selon voir dans yo, selon voir dans yo. Et le rolling, bonjour, bon, pays au sombi. Et le bon. Vraiment, papa, merci beaucoup pour la réponse. Donc, ce qu'on lingue au pays bon, on peut lire bien, c'est-à-dire qu'il faut appeler un bon bien quand on papa ou choloba. Alors, papa, on dehors ma kamba wenti. Difficulté nous papa mon akio, bozalango awa na quartier des bonhommes. Bon, des bonhommes, tu as diffusé d'abord la route praticable parce que trop de embûches dans tout le baquet maï na bou na poto et kala marche ya deuxièmement problème à moustique, trop de moustiques. Alors il y a pas place pour moustique trop. Donc malaria pena plus hein. Oui, c'est ça. Alors papa tala caméra ba konjamboka ba Hollanda yo ilobani ko yebisa ba kontina biso ya mboka à ce qui concerne le quartier des bonhommes. Bon les bonhommes c'est d'abord quartier le plus grand quartier il y a Bantété et c'est des bonhommes. Nous avons donc tout le baquet et ça dit moi racine pivotante il y a mon amba. Lo mais à côté la ndenge toujours vivre il a bien été hein toi ba chef belé na mboka la biso chef avait ça ali Jazine ali ba province ali battre la situation on a surtout la route est très important. Pour balader dans une classe, nous avons difficulté à aller, retour. Le Soumboula Soubeta, nous avons des problèmes. Soumboula Soubeta, problème. Merci beaucoup papa bakondiambo kanabiso ba population leli pona likambo etali nzela awa na quartier des bonhommes na sur boyo kabango bosela bango surtout les kambo nzela na yebite bat bakenda misala baza awa est-ce que bazoka moyen pena ko bimana tongo pona moni partout presque ba matiti zebele insécurité ezali bana problème à courant problème à mai makamusu zozanga bango ebele surtout les kambo etali nzela yango bazobetela CT bokanisela bango bosela bango nzela et ça la bango plaisir alors dans notre contenu toujours qu'on soit avis à population à ce qui concerne quartier na bango du bonhomme. You don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to mutini ne teto moni na nyoso to sali mekondi mekuli forever grateful for God and my blessing ba with what begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching the movie. Soki na kanisi bolamula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe ngana zwa bomo ya seko ya biso eye. Oui balandi ya podcast tozwi maman toujours pour na koyeba ba vie ya population pour na quartier des bonhommes. Alors na moni maman na base ya mapa elle a posé question mon pas maman est-ce que maman avant de poser question na ngine non kombo pour que balandi biso ba comprendre kombo non maman Maman Marie, namoni on a bassin ya mapa. Na ebite boulangerie zali. Boulangerie zate. Alors ça l'ande ni pour nous mapa. Mataka kuna likolo kuna toke ko zwa mapa. Komata likolo kati mai tonde na comprendre tes placements. Okati saka mai te metoke ndaka liboso kuna nde tonyataka mai. Maman siko bakonzamboka botala yo oza mamozwa kamapa na tongo dona sur maraba 5h oneti mai pozwa mapa inoko yebisa bakonzamboka na biso pona bakambo etali surtout les kamwanzela na quartier des bonhommes ndimboka batalela biso likambo toza na kati ya capitale tala ndenge to souffrir ba mai ezokotela biso mutoko bongisela biso banzela azate banzela nyoso izaya kobeba na ba mai matiti moye ezate donc to vandi lokola bato bavandi na samba
biso toza na Kinshasa lokola bato bavandi na kati ya zamba batelele biso likambo oyo baya kobongisela biso banzela nanu banzela minene ekita ntina bamai ya njili baba babongisela biso pembeni ya bamai awa mai ezokotelaka biso koto oyo. Maman question moke ezali nina yeba kaka nini eza ke ba jeune garçon na biso ya awa basala kapenda lokwa musala na bango misala na bango biso toyebi te bango batalaka nde koto te po bakoma epa boye te bakenda bakote mosusu basala bamisala me biso koto oyo basala yebi te. Merci beaucoup maman. Maman Sandra Nkoyi Makopa ya Tongo balobi yonde Makopa. Alors na lela ya dégâts ka dengi tolobaka na sûr que vous continuez koyoka ba difficulté aux populations ya quartier des bonhommes bazanango maman Sandra Nkoyi Makopa. Ainsi que maman Laura Chou, maman ya bana. Bon continuer qu'on a toujours ba difficulté, to continuer qu'on a la brancher toujours. Dans peu de temps, vous découvrez makambo ya bien makasi koleka. Lelo, don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso, tia kundi malikolo na nyoso. Pomo sika to mitini te to muni na nyoso to sali me kundi me kuli. Forever grateful for God and my blessing, but with what begin cause the leki mingi. Ikolo na seko lekaba, ute bande di situ bing mama balungi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola mula yo eleki la kangai osali ya kokamo odua give in exchange balandi ya chaîne na biso ya Yabiso Podcast TV. Après avoir koyoka ba vie ya population pona kotalisa biso ba difficulté o bazana yango na quartier na bango de bonhomme ozengeli guide na biso ya makasi papa bobo pona moi quelques questions etikali ya curiosité papa na yeba na mudi bozala bana mikebele est-ce que a penza be ko les ali bon ba école bana oyo bataka na bekole oyo ezala na baekole kuna na lumière awa na sia bekole eza te mingi batanga na njili ndenge te koyebisa o dernièrement awa baekole ezali meza mosika lo bazala na difficulté même ya kokende classe na bapériode wana ezala question mai etondi awa bana bakoma na difficulté ya kobima il faut bamata babwatu bakaya bana ebebaka mingi mais bana batangaka na bango neti bana oyo bazala batanga na njili bamosusu batangaka na matete katisa mai ya ndini mpo bakende classe bakatisa mai ya njili na bwatu mpo bakende classe. Alors papa soki bekole ezali mosika alors bacentre de santé oyo ezalaki moto abeli nzoto eningani ayaki kozwa traitement ezali mpo katisaka mai ya ndini bon toza na centre de santé moko eza na 6e miri na 6e miri centre maziba likolo ezali na maternité kuna basoignaka bato kuna vraiment na basoin moko approprié vraiment oyo eza normal bamosusu mpe bakendaka njili bacentre ezali bamaternité mpe ezali aleka mais na se awa mpe tona eloko te awa tona centre te. Alors papa bobo eza na question moko na tuni mais jusqu'à présent nanu bayanoli yango te nga mpe nakoki kotika bongo te nangi nayeba bajeune garçon na biso ya koto mosala nini mpena oyo baexerçaka chaque jour eza lokola mosala na bango yo etant que chef verrier na assure koza na réponse ya kopesanga mpo na question na nga bon nakopesa exemple omoni liboso nde omoni kuna ozomona kuna nini azelo donc bajeune na biso awa lokola baza pembeni ya mai la seule moyen oyo epermetaka bango baluka mbongo oyo ezali kaka mpo na babwatu ndenge bakende wana bakonosala zelo bakami ekotaka awa esombi bazelo bango mpe base retrouve baa mpe na basi na bango na bana oyo bakotangisa donc la activité oyo eza kopermettre bajeune batourne moke oyo ezali kaka zelo. Papa bobo na kosepela otala caméra bana poto bazolanda biso alors ainsi que bakonza mboka na biso bolanda biso moi eloba moke pona bandeko bolanda biso na chaîne na biso ya Yabiso Podcast ainsi que bakonjo bakutana édition na biso mokora lelo nakoloba boye nakoremercier d'abord président de la République Fatou Beton na gouverneur Gentimi Ngobila Mbaka na bourgmestre na biso papa Jules na Junior Mutombo ba bourgmestre baza na mwa souci moke pona na biso namoni bazobokela biso mwa ba camion ba fulu likolo kuna mais tellement que ezoya régulièrement te yango eza kopesa biso mwa pasti mais mwa solution ko monana soki bakomi kotindika biso ba mabele wana ezokita na nzela pona funga 6e miri ekofungwa manango mais siko nde eza régulier te eza régulier ya tantôt 2 fois par semaine lemsu mbala moko lemsu pe ye nango pete
mais avec l'effort il y a équipe ya Sikao ba côté il y a ba bourgmestre Matete vraiment tout le monde moins espoir de cause à la plus que tout avons on a les bourgmestres adjoints junior Mutombo le jeune là a zappé mon des bonhommes a zappé multiplier ba effort pour être des bonhommes peso zo moi ni mende ma kokinde zo bo mabiso wa le cause na biso banzela le ngala ka banzela donc pour camion comme ça moi passe mais bazan un projet à bongisa biso tout nzela donc le retour senga na bino bato na poto ce boza pe na possibilité beaucoup ko salisa biso na ba canal bato mususu o nyoso oyo ezaka ba o zambo lelo oyo e bakotonga pe ba immeuble minene awa ba immeuble pe ko tonga mawa bakosala pe ba site moko touristique awa ce qui vraiment bato bana makoki bakoya awa pe ezali ezaka même na Kisasa eza la centre ville to telemi awa na ngambo to na njiri na quartier 8 koto na de bonhomme to na quartier Maziba koto na 7 wana pont Njili donc tozap na centre Kisasa donc soki posa ko sa koto ezali bokoboka mbongo na maite bato bani ko s'investir bakoki koya banzela tala bazelo ezobima bazelo wana ezotekama bakoto pe so babongisi banzela bato bakokota pe basa active bakotonga pe ba building ndenge bachinois bayaka na idée ke basala bandako na bango awa na bafere na bango awa soki bapreneur bakomonana bato mosusu bakozala bon mpona koservir bango nakanisi lelo nakosika kaka gouverneur la ville abosana biso te ayebake toza mpe na kati ya Kisasa basalisa biso tokolemba bango te tokocontinue basalongo na biso na partir ya mois de juin po awa lokwa mai eza boye kokata matiti na mai ekosimba te tozozela mois de juin na elanga nde tokobongisa nzela na biso ndenge tomesana kosala toyebikela matete toza baprêtre ebele na matete toza na baressortissant matete baélite ya matete baza ebele bape na bamoyen bato lokola bavie somida bato lokola baedox bato lokola bagile alengeta baza ebele bato bakosesa matete baza ebele bana matete bokoki kotika mpe matete ezinda boye te toza bongo na bamoyen eza ebele baeric lucas bato baza ebele bo bakosalisa biso na debona bafusise nzau bana matete baza ebele bo bana poto bazali mais boyebake debono mabisaka matete bobosana matete te ndenge babongisi baekole ya mai ndombe kuna na matete bobongisa to mpe quartier oyo batongi babongisi baekole ya pululu babongisa mpe kote oyo vraiment nakosenga na baelite ya matete boza ebele tokotanga bino nyonso te mais ekomi libanga te me nakobwaka meme Félix Wazekwa na bakarma pa boza nyonso bana matete bosa mpe effort koto mpe bayeba bino okosomba mpe espace no koto oyo osali mpe bien na yo koto oyo vraiment on a qui nango comme là même Fabrigaz yoza mona matete mais bozo tika matete bo ndenge nini naza mi oloba te na pele bambote banini prochainement na mona ta présence ya moko awa. Oui, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, papa population Leli, ainsi que le gouverneur de la ville Chantiningobi, la population, il y a des bonhommes isolés, la pointe, les cambo et talinzela. En tout cas, c'est la bango, qui s'appelle Samité Malabango, et ça la bango, tellement plaisir. Notre boss, Yannick Malundamba ainsi que Roni Malundamba, population Leli. Ce boyo, ça la table lomo awa. Et ça la plaisir y a trop. Balanda bisa podcast. Bien sûr que bino mo comprendre la réalité. Oh, population à quartier des bonhommes aux Lexabolanji Ango très attentivement. Donc, dans peu de temps, vous découvrir ma camusou et aller l'occasion surprise. Don't have to wait till tomorrow. Potokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika tobutini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekuli tokobosana te toza mpe na grand pasteur oyo baza na kati ya quartier de bonhomme basali baeglise ya minene lokola bapasteur dioka basali baeglise ya monene ezali na kati ya afrique ezolakisa de bonhomme
mais soutenir peu des bonhommes. Tout ça, Francis Moussoul, tout ça, Didier Mwamba, tout ça, Mutombo Kabamba, bana des bonhommes. Bon, le capé, ça peut des bonhommes. Tout ça, mon amouké, Rabiso. Na bossani pété, Jekoko Moulumba, le gouverneur, le vice-gouverneur Jekoko Moulumba. Na ebi asa kita awa. A kita awa na 2006. A tika ba saki awa. Mais, excellence, au tiki biso wapi. Au bandaka na biso, mais au bossani biso. Chef de ride na yo, ebi depuis 2006. Au kitaka awa na mabele oyo. Jekoko Moulumba. Ah, bana ba yebi yo, ba yeba yo, ba mona yo awa. Mais, au tiki biso ne sanga. Son excellence. Kanisa biso awa, tozali toujours ba électeur na yo. Bonakasi ya koloba ko baktezate na suki wana. Rapport ya monsieur Dioka o tozana e awa. Dioka esika salinda kwana ezaki vraiment esika sali école pardon. Ezaki vraiment libulu. Ezaki penza mai tozotambola te na 2004 tant tokende école tobanda ko tambola place na likolo ya mabaya poto zindi ti na niveau ya poitrine. Mais ko arrivé que no Dioka elo ya sainin. Atongi école comme que bato bazotambola miti kezo marché. Qu'est-ce qui manque pour na biso côté salamandeng wana? Parce que nazoko yeba to bandai ko kende école tozotambola na ba mabaya tozoko nyata moindre pempo zindi bato bayeba bimisio. Mais biso toza un peu mieux par rapport à première ezalaki. Mais lelo tozomona kaka bato bazoya aye ce qui bon to éviter toko cha pointe ce qui azumo on a to éviter ce qui azuite on est allié mais biso tozana ngo besoin zanini bon c'est biso ka quartier ba foule ezana ngo fele bakoza bafoule bakiteli biso awa na nzela ebongi mbongo pe ezobimebele wana eza makambo na bango toyebi te moye totanga eza te mais nini ozanga batia biso barrage moko eza ke po mai ekotela biso te eloko ezopesa biso pasi eza mai ntango ezodeborde ezokota na bakartier ebebisi ekoti na bandako babiloko ebebi eza pasi te mpona koluka keno kobongisa yango na niveau ya gouvernement na koko luka mbongo na sombi mwa salon na nga bakiti na che na ndako me mai tango ekoti ebebisi bakiti wana ebimi libanda na sali nini na sali eloko te na koko somba mwa 32 pouces na nga na che na ndako me okende musala kwa boya okuta TV wana ekoti mai madame akoka kobongisa biloko wana te omweke nga mona zala na bando kosala betagère na matsa biloko likolo plafond soki plafond ekwei en tout cas na bana tokosuka wapi oya okuta bana musuba melima ya mwamba mwevimbi comme le roi beli malade na ndikila melima ya salite eloko ezopesa pasi eloko ezozanga te pardon o ezozanga ezate po fulu kaka nde ekotela biso na entraîne na biso ya 6e rang ceux qui foule ekoti etondi na nzela tina arrivé ya manjili ekozala pasi te oke biso mutu na mutu asala effort yokota pe foule pa na ye toza na pose ya nzela kaka nzela ya 6e rang onde ekota tina se soki etuti manjili problème eza te mpona luka 1000 francs napesa mutu apuso babwakaka o matiti foule eza problème te nakozwa ye napesi mwa 1000 francs abwakelanga fulu jusqu'à ce ke na okoma na limite ke na déborde mai moye ekotela nga eza te eloko ezopesa biso mpasi eza nzela. Exemple typique, nakolata mwa ketch nanga ou bien mwa chaussure nanga ke nabima nakende mwa manifestation mo quelque part. Nakei na komi a ifona longola yango natambola makolo ngulu nakomi kuna makolo komi nga mungi. OK kuna bo chaussure fongwa mina se. Bon yebisanga en pleine mabatu bazé belé ba mona nga na chaussure fongwa manase mpanzi moko eza otaché na ba mai. Na osa nini? Nyonso tu wana conséquences eza nini? Nzele eza te. Soki nzele ezali na kotambola comme il faut ndenge na bimi na ndako nanga na tamboli inde ti wapi tina esika nazokende espe bakonzi ya leta ba réunion mingi tozokende eza ya bango na sens nini ke tokende réunion fulani réunion songolo pakala réunion makambo tel il faut nazala bien habillé soki naza bien habillé te na koparticiper te na oyoka soni
mais bango bakotala wana uti soki village ni soki quelque part. Mais on a outi na centre-ville. Soki totali bien quartier de bonhomme. Eza na kati ya centre-ville. Aux environs na biso nyonso donc environnement na loba lokola. Toza na kati ya capitale ya Kinshasa. Quartier de bonhomme eza na commune ya Matete. Eza pe parmi ba quartier où eza reconnu na kati ya commune ya Matete. Hein? Toza na quartier de bonhomme. Mais ndenge ni na kati ya centre-ville eza mabe. Eza mabe pona nini? Lelo na pese exemple. Journaliste moko bwako ko yake na kende visiter bana de bonhomme na yo ka réclamation na bango ezani. Akoyate. Sera commis quelque part c'est limité. Ce qui a monument na onyatama ite fona reculer. Papa il n'a pas question vu que journaliste moko moi visiter bana quartier de bonhomme ezati mais plutôt de quitter sur le terrain. Voilà. Ceux qui ont quitté sur le terrain oyebi pourquoi ozana souci ya bana de bonhomme. Vous comprenez nga ozana souci ya bana de bonhomme. Et nandimite ko uti musika. Parce que muto uti o makala o bumbu journaliste outi quelque part à cause se soucier pour quitter ce que yo comité. Ce que tali pembenya dans 7 mètres manjil. Est-ce que muto outi musika a mona manjil pembeni akobanga olaninga mama akobanga mais yo ozali muto yo c'est que oyebi milliers na biso. C'est pour cela on se soucier que te na kitana koma ne sika bandeko nanga baza. Ce n'est pas n'importe qui à kouta musika songolo pakala aya ti aya ko rejoindre bandeko na de bonhomme. Ce n'est pas n'importe qui. Ce qui oyebi ke wana baza bandeko nanga na mona esika baza na yeba qu'est-ce qu'il faut faire et pas na bango. C'est ça. Donc ata batu ya politique ba konjamboka na bisata moko na bango na kitana na bela de bonhomme te. Bon, tokoyi kotanga ba kombote bayaki. Bayaki mais ya moko tant toujours ba mais il faut comprendre mais ezanini. Na peso exemple. Okoyi ko benga mwana na ngawana ya mukie. Ah papa elanga bonbon na poko bien biscuit au promettre que na poko na koyela yo biscuit to bonbon. Mwana bi oui na koyela yo. Yo le bi oui na koyela yo. OK musala. Tango uti musala eloko liboso mwana osengo ezanini. Eza bonbon yo au promettre qui est. Tango ebseka na yena ngote réseau songo pakala. Mwana kosa nini? A ko décourager à la prochaine occasion moya tinda eloko ezate. Donc ceux qui ne comprennent bien bah il y a qui mais jusqu'à présent solution exacte. Voilà. Donc on va réaliser le monté. Voilà. Réponse nangandi angwana yo lobi bazoko ya bazo réaliser te. C'est que o eza très important. Eza que tango mwana yebiso ke papa elanga lipa. OK ina koyela oyeli pe mwana lipa. Tango pesi mwana lipa mwana kosenga yo merci. Merci wana yo mwana ngwezelo kwa mukeme pa nzambe eza ebele. Pe pa nzambe zo coûter cher. Ezo coûter belé. Na remerciement au moins na remercier yo. Na place ke otika mwana na passe na mutema papa ko singa. Le biso ko bengo tinda ya okende te. En tout cas, le biso bengo tinda ya okete a biso ke okosa kinga. Bombo oyelinga te. C'est que poto ke na mkusi eza que ce que opesi mutu promesse selon capacité na yo. Oyo moni ke na kokoka. Salela yango. Na koyi kopesa mwana promesse ya 100 000 francs te. Or nga nazo kozwa 100 000 francs te. Nazo kozwa 5 000 francs. Na pesa mwana promesse 100 francs. Avec 100 francs, ça va. Na place que opesa mwana promesse ya 100 000 francs mais okoki 5 000 francs te. Hein maman. Eloko oyo yo moni ke okoka kosala yango te kopesa mutu promesse na ngote ke na kosala yango. Tango okongwa na momano omona ke o eza niveau na ngate ozongo bi mutu ya lukuta. Oh, sala oyo ekoki na yo ke oyo na okoka. Ça va. Vraiment, merci beaucoup. Tozo continue toujours papa na biso po atalisa biso mwa moke na mokuse kaka azala un peu clair pour na makambo ba olekisa na quartier de bonhomme. Bonjour papa. Bonjour. Balandi ya biso podcast ba otalo balingi ba yeba kombo.
Komonanga Papa Chembo, navandi na 6e mairie, 7e mairie numéro 16. Papa, dans CP là, vous allez un peu clair au la caméra, vous expliquez dans mon coussé, nini obozo lekisa, pe nini obozo lango bosenga na quartier des bonhommes. Bon, awa biso tozana souci makasi pona nzela. Tozana souci makasi pona bakonzi. Que basale la biso moi sacrifice moko omoni ba déchet to sengi bango ke batie la biso makadame to basala nini wana eza mbongo ebele et sachez ka ba fulo bazo misana ba terrasse ba déchet wana bimaka na fameko wana bako kitisela biso boeti na se to zi ata ndenge ya kobimelaka tala ndenga na lati bizarre mais lelo dimanche boyana na tata pantalon ata soulier ezate nazaka boy mopona nini ba poto partout moyen na tambola ezate yango wana na moi souci eloko na linga ina loba na bakonzi biso côté ya 5e mairie tozalaka na terrasse ba chinois tango bango bazo sala nzela ya lumière aocha makadami nde baye ko pasola terrasse ya munene donc ba source nyonso euti ba côté ba matete ba kiseso banini bakoisi yango na terrasse wana siko mai wana ifo siko ba kiti terrasse wana ifo ba kiti sango nde modèle basali awa na ngambo na biso na ngambo ya njila wana ifo mai ya kati ekoyaka na mai ya njili mais siko ba ngo batiki yango inachevé sikoyo mai wana komo déborder soki eye esuki ka wana place basukisaki ale panzani ti côté biso ti koto ekosangana siko na mai ya njili biso biloko tu ezakaka likolo biloko tu soki mbule enoki soki tomoni ka mbule ezoya boye tosi tobongisa bamitala ka likolo oyo tobombaka biloko donc nde biso toza boye vraiment tosenga mpenza na mokonzi ya mboka azala na souci na biso awa toza pena pembeni ya prince awa babwakela biso kaka badeshe na bafulu wana ekosunga biso ata nzela ya kobimelaka ata ozwi moto na macrevette okiti na yango ti na ndako. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Alors, très chers abonnés de notre chaîne Yabiso Podcast, bien sûr que vous continuez toujours à découvrir quartier des bonhommes, boye ba difficulté nango, boye ba couloir nango. Donc, vous continuez toujours à la brancher. Bien sûr que na Yabiso Podcast, vous continuez toujours à makambu ya bien. You don't have to wait till tomorrow. Otokende liboso tia kundima likolo na nyoso pomosika tubutini nite tumuli na nyoso tosali mekundi mekuli forever grateful for God and my blessing by with what begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande disitu benga mabalongi ozi fait. Voilà, très chers abonnés de Yabiso Podcast. N'assure que tu commis précisément dans souka ya émission Yabiso. Binimo bochu kolanda population olenge lobby olenge bazo lela à ce qui concerne les Kambo etalinzela na quartier des bonhommes. Alors bakonzi mboka botali kambo yo population leli na micro ya Yabiso Podcast TV na makambo etalinzela soki bo pesa bango maboko ekosala plaisir ya toi. Alors sans plus tarder na sima ya caméra vous allez kibongo na notre ingénieur Trésor Onyemaque je salue en passant. J'en profite aussi de saluer toute ma famille, en particulier Papa Georges Bakama, Maman Karine Lumengo, ainsi que mes deux petits, Isaac Bakama et Précieuse Bakama, que je salue la Linga Abuno tellement, ainsi que tous les membres du groupe Parousia, je vous love énormément, en particulier chef de James La Catastrophe, ainsi que notre président Arnold Sarif, Balou, chef Mungous, je vous salue aussi, ainsi que mon ami, mon meilleur ami, brave, formidable, on a mis ça na kobenga, wonderful, ba mote mingi na bana poto nyonso, o ba linga ka podcast, ba abonné na biso ya
ntongo nyonso napesi bino mbote tolinga bino mingi. Alors pour ne rien rater, bon continuer à s'abonner massivement à notre chaîne Yabiso Podcast. Ba surprise ezebele. Oto monde ezaka ebandeli makambo bien zoya. Alors abonnez-vous. Bon continuer à la bédition pour na fortifier biso. Ce qui va reprocher ezali bo zangate ko reprocher biso poto bongisa misala. Je pense que tokutani bongo na suite ya émission na biso bata poto nyonso na pesi bino ba mbote et belé. Matoye yoki miswe moni Ninga kolobezati Otemezate mwe misale monani Ninga kolobezati Touti musika esasal tokomi Ninga kolobezati Ya kolobezati Ninga kolobezati Ya biso yangoyo Oyo eza biso na biso Suka ya makambo eleke bandeli Mesikoyo ndetango na biso Lelo eza lelo Don't have to wait till tomorrow Poto kende liboso Tia kondi malikolo na nyoso Po mosika to uti nini teto moni na nyoso To sali me kondi me kuli Forever grateful I'm counting my blessing Ba when do I begin koze leki mingi Likolo na seko lekaba Ute bande bisito benga mabalongi Always give thanks for the life I'm living The komeleng is like I'm watching a movie Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai Osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele okela kangai Give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo Obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda Okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa Ebande di pesuka nyoso tosenga ka esi osala Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko Kisa nyoso po na ntina nanga Ya motuya yo pesanga oferi nzambe tata Esengo na nga ya libela Moninga na nga ya mutima Matoye yoki miswe moni Ninga kolobezati Otemezate mwe misale monani Ninga kolobezati Touti musika ezalaki vraiment esika asali école pardon ezalaki vraiment libulu ezalaki mpenza mai tozotambola te na 2004 ntango tokende école Ninga kolobezati Touti musika esasal tokomi Ninga kolobezati Ya kolobezati Ninga kolobezati